Bonjour à la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà, votre humble servante Maman MK. Je suis là encore une fois de plus. Vous s'abonner massivement. Famille Bota, Badina Chou, Pécha Lover, oh, les Amokolo Sengo, Wana Bozali Komona, Isali, la poutine de l'écriture avec Dinana la douce, Moutoua Tonda na douceur. Wana Baeko honoré, Neko na bango ya mwasi, Nakombo ya Sonia Evoloko. Ah, célibat ekoi Poutine. Célibat ekoi. La famille Oeza Mokolo ya Esengo entré na bango ya ngwana na lelo na laksabino bolingo ndenge ezalaka. Awa bozali komona l'herbe ena cadeau. Wana bozomona Ursule Péchanga, bomoni Laetitia le JF et puis Dinana la douce baena cadeau na bango pour nous présenter et pas ya ndeko na bango ya mwasi. En tout cas les bala ezala keloko mo lengi pe esengo. Olia leka ne tapo a comprendre na minute esika Sonia Evoloko vandi nenge azoko sentir. Beau s'abonner massivement na MK Mbelou TV officiel. Beau aimer, beau commenter, beau partager lien en tout cas et que ça la biso plaisir ya makasi parce que li bala goût, li bala esengo. Famille beau t'abonner chez les kapuna to kende ko buaka mwa lisu pour ça la moi takas. Voilà. Ok. En tout cas, mokolo ya esengo oyo bandeko baye ko partager yango elongo na moninga na bango, yoka bango, yoka ye kuna ndenga zoko tukutuna. Lokola muta tuntuki na prophétie to azuki tuntu na kati ya lingomba. En tout cas la famille esengo makasi bolanda bino moko événement ndenge elekanaki. Nzamba lola a pambola bino pe abakisela bino ya mingi bonane na bino nyonso bisika bozali. Nzambe amona bino pe abakisa ya mingi mupesha
je t'ai jamais laissé. Même quand tu me sens loin de toi, même quand tu as l'impression que je suis loin de toi, je t'ai abandonné. En réalité, je suis près de toi. Je suis toujours là pour te secourir. Je suis toujours là pour te faire du bien. Je suis toujours là pour te protéger. Personne ne te protégera jusqu'ici. Tu ne m'as pas laissé. Toi qui es en train de fêter ton anniversaire, profite de cette occasion. Oui, Ebenezer. Jusqu'ici, jusqu'ici. Balobi, toza na fête. Donc, kala mingi te.
bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo, na yeli bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera product. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na yebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo zana nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yoko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na banyeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel.